veux la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Le monde a crié, le monde a crié, le monde a crié. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Le monde a crié, le monde a crié, le monde a crié. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est mon Kimba, moi derrière vous. Mbote bandeko balande nyonso balandaka masolo na biso epesami na ndeko na bino Shora de Soulanga Kongo Alenga. Nzambe apambola bino, kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Bandeko lelo toye kosolola lisusu masolo etali mboka na biso la RDC. Ya solo Congo ezali na baproblème ezali na Congo, bandeko na ngai, yango tosololaka kaka. Parce que tant que mboka na biso ekozala na kimia te, tokolemba pe te koloba makambo etali mboka na biso oyo Mobutu atikela biso Zaire, oyo Kasavubu atikela biso Congo ya Lumumba, Congo ya bakoko na biso oyo Mfumu Kimbangu batikela biso banzeza landu, bato ebele oyo bamasiala, bato basalaki mosala ya kitoko na kati ya République démocratique du Congo. Lelo tokolobela ba sujet oyo ndenge président aute koloba na discours na ye aute kosala mikolo eleki, yango biso atanke balobeli ya mabele ya bakoko tokoki kotika yango kaka boye te, il faut pe tolobela yango. Bato ebele bazali kobeta mabaku mpona kolobaki ya solo président alobi makambo kasi ya solo biso tokosalela yango te, ye moko alukaki mokumba na ye asisa mokumba na ye. Bandeko na ngai, mboka nyonso so ezali na mobulu ndenge tomonaki na deuxième guerre mondiale, tango Hitler atakaki bapays lokola France, ba Belgique, ya solo bandeko mobilisation esalamaki kaka kolongwa na ba premier ministre to ba président ndenge de Gaulle azalaki président ya France, asalaki toujours appel ya mobiliser ba peuple français po bango nyonso tu baleka na kosoutenir pe koloba na likambo etali kotelema mpo na likambo etali mabele na bango oyo tobengi mabele ya France. Alors appel na mboka nyonso oyo ezalaka agressé, président asengaka kaka na population donc peuple il faut bazala na nsima na ye. Lelo faci ya solo bato nyonso tu bazali kokondane mpo na likambo etali ke ye asinaki bakor na ba Rwandais, kasi ya solo bandeko na ngai na likambo etali mboka ya Congo il faut toyeba yango, ntango nyonso tozali kodepisa bino yango mpe kotelema mpona kolobaki ya solo Rwanda azali kojoue jeu oyo babengi ya bouchon. Bandeko so tozobeta dame ta tobetaka yango, il faut koyeba yango ba bouchon oyo totiaka na dame yango moko te epumbwaka ekota na carré mosusu. Il faut loboko na yo mutu eyaka kotouche ba bouchon wana. Soki loboko noza kotouche ba bouchon nde ya solo koye kolia mutu double to souple okoki kolia mutu. Donc loboko mutu ekosala mouvement. Ndenge moko mpenza koleka na mboka na biso mboka ya Congo RDC, eloko nyonso to toza komona ba Rwandais na ba Ugandais ezali loboko na bango ezali Angleterre na États-Unis oyo tobengi Babylone, ba peuple occidentaux, bango batu baza ko toucher Rwanda
na Uganda, Rwanda les souple, Uganda les double. Donc, kaka ndenge wana, Jésus sa na mboka na biso RDC yango wana. Parce que mboka ya Congo ezali na richesse moko oyo kaka ya koloka. Nzambe oyo akeli mokili, lokola biso moko peuple congolais tango tout betaka sete pona kolobaki, peuple congolais to bima na distraction, to se concentrer pe vraiment na makambo teli mabela ba koko. Nzambe ayebi pourquoi apesaki biso mabele wana, mais biso moko bato bakolo nango toyebi valeur nango te. Yango ozomona ke ba pays mosusu lokola ba occidentaux ba comprendre eloko wana, bakoki koya te baboma biso nyonso tout ekosimba te, il faut bakotaka kaka na baje na ba pays voisins po bayeba kosala makambo baza kosala lelo na Rwanda na Uganda po babotola biso mabele. Mabele wana munene oyo tozwa eza bakoko na biso bato bazwa yango pe babundaka etumba oyo tobenge etumba ya molimo. Soki bapartageaka Congo awa, donc Afrique mobimba awa na kati ya Berlin, esika nga naza na Allemagne, bandeko foko yeba yango soki biso tozwaka mabele ya munene oyo lelo eza lelo Congo mobimba wana ezali mpona bakoko na biso. Po milimo bakoko na biso etelemaki yango moni nyonso tu wana ezala ba Rwanda wana ezalaka Congo, mais bango bazwa yango biso totikala na une grande partie tobengi RDC Zaire. Eza bakoko na biso. Lelo nalati tenue susu oyo ya rouge, tolataka yango kaka mpona kolata tala drapeau na biso bomoni rouge wana ezali kosignifie makila. Ata lelo tolobi tosambela ndenge nyonso tokoki kosambela lelo ndenge président asengi ekosimba te. Bandeko ekosimba te. Linie oyo tozali biso bana Congo na bapolitisien na biso bandeko ekosimba te. Ba jeune na biso oyo baza na Congo po babunda peza bien bazala na volonté ya kobunda président de la République, tolingi toyeba montagne nini bokofuta ba jeune wana. Yo oza président oza mwana mikili ndenge biso toza na mikili awa. Tokote koloba yango dernièrement nga mpe nasalaki émission mpona kolobaki président mpona bato basorole na kati ya armée bakota vraiment il suffit kofuta bato ata $300 na mbongo ya Congo komatisa salaire oza na valeur ya $300 américain. Mutu nyonso jeune nyonso akozala na volonté ya kobunda. Et puis mboka na biso mboka ya Congo tomoni ba mirage ye na Goma bato basepeli balobi mikolo koya ba hélicoptère de guerre ezali koya. C'est bien bon, ça c'est très bien. Félicitations na président. Toza na posa ke président osala musala ya kitoko. Likambo ya Congo na tango biso tokomi na mboka na biso mboka ya Congo toza kosenga na ba politicien nyonso Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Mozito, Moïse Katumbi, y compris pe na Joseph Kabila, ba Vital Kamerhe, bato nyonso tu ozala Congolais ozala Congolais te. Tant que lobi yo mo lobi koza Congolais, bolakisa biso ke ya solo boza pena ba vrai Congolais, bozala ini pona kosunga pe kolakisa volonté ke ya solo biso na mboka na biso siko tolingi so bituba te, tolingi siko tokoma ini po to défendre mboka na biso mboka ya Congo. Après soki mboka esili bogani etumba lobi bokoki kosala ba élection libre, peuple akopona qui va diriger notre pays, un bon pays, la RDC. C'est ça le problème. Ndenge le cas na Allemagne, ndenge le cas na France, ndenge le cas na pays nous surtout au bazalaki agressé na deuxième guerre mondiale, même na première guerre mondiale. Mais tant que tout le monde a que les politiciens congolais
baza toujours kobenda na basinga baza na bakwe na bango baza koakize kaka Faci Félix aza mabe mais Félix ayaki kokuta bitumba wana nga mona sekaka Faci akuti bitumba oyo ezalaki kuna na Rwanda bango na bango babundani batuti bakosi po babima neti bango baza supérieur ya biso babantu bango barasi tuti mpona kolobaki bango bazali badescendant ya bajuif biso mpe bakongolais biso bayindo tomona kondire bajuif nde baza danse na mokili yesu juif tokoma omona ondire bajuif ondire bango nanga moto epesanga na kanda kuta kosakana te donc namonaka na bapaster yango na bato basambela makambo komonake bajuif baza danse nayebaka te donc bandeko na nga batuti basala génocide na bango moko mais babima neti bango ne bazalaki agressé epai bahutu. Le 6 avril à 20h23, l'avion qui transporte Juvenal Habyarimana est abattu par 2 missiles d'origine inconnue. Dès cet instant, les miliciens Interahamwe et la garde présidentielle exécutent des leaders politiques de l'opposition, dont Agathe Uwilingiyimana, Hutu modéré, parce qu'elle a refusé entre autres d'obéir au colonel Bagosora, qui lui ordonnait de renoncer à son poste de Premier ministre. Dans les jours qui suivent, le gouvernement intérimaire met à exécution le plan minutieusement élaboré d'extermination des Tutsis. Alors que le génocide se déploie dans toute son horreur, les soldats des Nations Unies se retirent. Et cette indifférence de la communauté internationale ne peut que surprendre et plus encore choquer. Vous voyez ce qui se passe. C'est qu'au moment où vous avez un conflit et que les États n'arrivent pas à le résoudre, ils le passent aux Nations Unies. Et par définition, ce conflit, les Nations Unies vont échouer et on pourra accuser les Nations Unies d'être la cause de cet échec. Mais les Nations Unies, ce sont les États. Si les États ne veulent pas participer, ne veulent pas s'engager pour trouver une solution à ce conflit, pour payer les frais de cette solution, eh bien les Nations Unies ne peuvent rien faire. Il y a solo bandeko na ngai 94 ba utu ba yepa na biso na minduki. Est-ce que tu comprends que ba kotaka na Congo na minduki na ba biloko na bango ba saki na bango na ba minduki. Laurent Désiré Kabila loba yango ba tuti ba kota na kati ya Kinshasa na kati ya Kisangani ba boma ba utu armée rwandaise na armée ougandaise ba bunda na kati ya Congo pona likambo etali ba donc kuna kota Uganda bango balandi armée soki ya seigneur sous seigneur oyo ya Rwanda ba utu balandi bango kuna po baboma bango baboma plus de 1 million de personnes ya ba utu bani baboka libabe on n'est pas ya Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, sage qu'il était, Arabi non yanga était, il faut prouver quel génocide besoin que jeter ma pierre et pas nangai, non. Nous avons dit bango batuti ya Uganda na ya Rwanda, ba koti na kati ya Congo, ba eko boma ba utu. Pour armée seigneur pe oyo na kati ya Uganda, ba zape ba utu. Ba bantu bitumba wana bandeko na ngai eboma bato ebele basali siko ba groupe armé na bango. Le génocide qui a déchiré le Rwanda va se retrouver en partie exporté au Zaïre, où cohabitent plus que difficilement réfugiés Hutus et Banyamulenge, ces Zaïrois descendants de Rwandais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a fait un amalgame, on a dit non, tous ceux qui
a une origine rwandaise doit quitter le pays. Et avant même qu'on ait appliqué cette résolution, qui était inconstitutionnelle, les services de sécurité l'ont appliquée. Et beaucoup de Banyarwandais ont fui, sont allés se réfugier au Rwanda. En fait, les Banyamulenge refusent une fois de plus d'être expulsés et se rebellent contre cette décision. Leur sort ne laisse pas insensible Paul Kagame, qui décide de s'allier à Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, et aussi à Laurent Désiré Kabila, un Katangais, vieux routier de la rébellion et de l'agitation politique, qui saisit cette occasion de venir à bout du pouvoir chancelant de Mobutu. MLC, RDC Goma, tout est bien. C'est NDPO ya Kundabatwaro, yango comme M23. Tout est bien. Et on a Félix Azaki présenté. Alors Félix a eu comme président à M23. Quand M23 est bimi, Félix a joué pouvoir. Donc M23 a signé un accord na chef na Rwanda, na Ouganda. Bandeko ba Congolais. Maloba président lobby a raison. Mais il y a solo problème yali guerre ne soit pas na mbongo. Il faut que tcha mbongo ba soda oyo ba ko adhérer o ba ko kota na kati ya armée bandeko nanga il faut ba futama kitoko ba famille na bango ba yebi ke neti ngai na tindi mwana na ngai ya 30 ans ke ko bunda ngai na tika la pauvre mwana ngai ke ko kufa na eka pamba boy ata ko tupona mboka Kongo ango lobi suka kufi pesili bo abandonné ye bo suti ye ata bino moko yango tozo senga président de la République faut kotia makoki ba soda oyo tomoni deja na Kisangani kuna kota Goma ba jeune ba koti na armée ezali kitoko esengo mais tozo senga mobilisation esalama na Kinshasa ba jeune ba kokene ki musala ki soda bazalaka ba lubati ba jeune o ba kokende musala ki soda fo baza ba Congo Bangala na ba Swahili ekolo nyonso tout tribune tozala ngo muyombe o muntando mundibu munyanga tozala ba makesa ba nyanga bato ya nemwanda nsemi ce sont des soldats il faut que zo bango bakene ko bunda tozala bato ya oyo bazaki côté ya mbujima ekananga o chef coutumier o babunda baboma wana kamwena sap kozwa badef na ye nyonso tu bakende kobunda bitumba mukungubile bakote ya Lubumbashi kuna mukungubile bato wana nyonso tu ce sont des guerriers baza na droit ya kobunda po kozwa bango kopesa bango mbongo ya bien na Kisangani kuna baguerrier bazali bamaimai oyo baza kobunda mpena mpona mboka ya Congo nom de maimai traître bango nde tolingi donc bandeko na ngai sport ya moke na memeki bino lelo yango wana makambo ya Congo masolo na biso toyoka kaka koloba makambo ya mboka na biso na oyo eza koleka na bavie sociale na biso Congo biso nyonso to fo tolobela yango président de la République aza na droit ya kocritiquer mais tokofinga ye te azali président na biso le garant de la nation biso toza kosenga na ye atya makoki abunda etumba oyo ti suka lokola ye moko alobaki akokende yango ti suka président longola kosimi lata nzakomba ndenge alati teni ya rouge oyo lakisaka biso basymbole ke mboka na biso mpenza ezali agressé na ba rwandais ougandais lakisa biso ke toza na guerre biso bakongolais fo tobunda. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible.
il faut to kota na Rwanda na Uganda wana. Essentiel ko minduke pa Poutine, il faut faire ça. Sacrifice de rapport na mboka lobi nango ndeko moka uta ko tuna question na mate fayelo bobanga ka munduki, bobanga ka liwa. Nana kokufa te na mokili. Mutu to kokufa, biso nde faut défendre notre patrie pour lobi bana na biso ba mona kia solo bato pena ba bundaki. Ngana banga ko lobate na lekaka bona lobaka. Parce que c'est mon pays où ezali mabele ya ba koko na ngai, koko lenga. Mabele ya ba koko na ngai. Je suis 100% congolais. Donc jamais na koloba kia solo na banga koloba. Lokola s'engagea na makambo koloba, na kobanda koloba kaka. Ba député tala makambo to mona ya Daniel Safu. Soni Daniel Safu attaque mon Congo, mon Yombe, vraiment en tout cas un Congolais, un député, jamais a réagi, attends on a raison. Donc jamais qu'on réagir na ba façon oyo réagir wana na ba gros mot oyo za ko bimisa devant batu na réseaux sociaux batu baza ko mona yango ke un député congolais oza ko finga na ba mama ya batu et poza ko bimisa yango na likambo ya moke oyo soki mutu wana pe tomoni ye pete afingaki yo pe finga ye leka nzela ke na yo na ba soda pe pembeni na yo. Osumbila bilamba kaka na miso bato mama na sana ngelo te yo mpesi no nyama yo maniama na kusoso na miso bato la beto kude te to chimana bilamba tawo yo mais faut la manière papa na sali na ngelo ko moto quand vous sala na ba député na builo siko ba builo ga siko ne ba bwa ga oh betina mon frère là na uti na soya. Maman non nyama so kindaba nanya ozo kenga so nanga so ba yiba kana yo osala kanga non les kalanga non pas Et ça vraiment déplorable maintenant to regretter un député a quoi ça la biloko a boité Daniel Safu en tant que député oza mo lobeli ya peuple mais oza mo fingi peuple te pour mutu oza ko finga wana za peuple ata lobeli yo parce que eza droit na ye tant so eloko amoni ya mabe mpona bino badepute aza na droit ya koloba yango aza na droit yo mpe soko koloba na ye loba na ye me kofinga ye te na bafaçon oyo obimisi maloba wana vraiment ezali soni na biso peuple congolais et surtout soni na président de la république parce que réputation ya badepute soki bino bozosala mabe koloba mabe directement kolata président. Merci mingi ya solo bandeko na nga tokomi na biso na suka na sport ya lelo oyo ezalaki bongo masolo na biso oyo namemelaki bino lelo vraiment annonce ya président de la république na likambo etali kosambela biso bana ya Congo tosambela mpona mboka na biso oui tokosambela mboka ya Congo kasi tanke tokobosana bakoko na biso oyo bapesaki mabele ya Congo losambo na biso ndenge ka Léopold alobaka ata basambeli nzamba koyokaka bango te nzamba koyokaka bango to ekosimba te nzamba koyoka biso te po bato kutu bagangaka chaque dimanche chaque jour na Congo nzambe kutu ayokaka te nzala ezali bino nde bato bapoliticien bozozwa bambongo bozokoma riche bokomi na bambongo ebele ebele. Président lakisa biso kaka exemple bagene nyonso to bakotaki soda oyo bazali kokotaki soda futa bango mbongo ya malamu pesa bango mbongo oyo ezali ke ya solo esala pela bamoni pelaki wi tokomi na mbongo
un soldat soit à 300 $, kaka. 300 $, t'as 200. Bah, jeune, nous sommes comme un soldat. C'est vrai. 200, 300 $. Jeune, nous sommes en Congo pour préparer que les soldats. T'as la force comme la Congo et Angola. Congo, c'est un grand pays. Plus de 100 millions d'habitants. Au lieu que les jeunes attendent 70 millions. Donc, ça l'appelle armée avec 10 millions de soldats. Donc, le président de la République, Yoki Malobana, en tant que peuple congolais, c'est vrai na Yoki Ango, en tout cas, na priaka pour na mboka na ngai, pour na bakoko na ngai neti ngai. Na sambelaka Congo, pour na yebi ke Israël, na Yesu, bakotikalanga kosala eloko te na Congo. Président, bakosala eloko te. Ba juif, baza miyibi ya ba richesse na biso. Et non pour na biso peuple. D'ailleurs, quand balingaka biso te. Balingaka biso te parce que biso toza na vrai nzambe na kati ya Congo. Le Congo c'est notre pays. Kombo ya Congo ezali nzambe. Ba juif bazali wana pour na intérêt na bango. Bango bazozwa ba intérêt ya ba matière première pour batonga Israël. Pour basala ba bombe, ba koma na force, basala ba voiture. Basa la première bazana diamant mais lelo bango bazo kipe diamant nyo surtout na kata monde. Kuna na kata inverse, na inverse na Belgique, sur hôtel ba comptoir nyo surtout ya diamant eza ba juif. Bazoka diamant ngo wapi na RDC, partout en Afrique, même ba or. Donc bazoya pour l'intérêt na bango. Alors ba pion na bango zali ba Rwanda na Uganda. Peuple congolais to fongola misu. To fongola misu na biso, ba politicien na biso, to teleme na bango ba sangana. So ka ba politicien congolais ba sangani, ba sali force moko oyo po na biso Congo, ba ndeko to la sauver. Tant que ba politicien baza koyoka na te, bango tout balingi ke o kuna longa Félix Alongwa ngana comme président po ye pas comme riche. Bana na ye to mona ba comme okende ko konza ba. Mobutu ataki bana na ye na armée. Ve Mobutu papa na biso ataki bana na ye na armée to mona ki ba Kongolo ba Konga bango tout bazaki ba soda. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Tout le monde a un symbole, il y a un signe. Baza pe peuple, baza pe ba peuple. Babunda pour mboka. Président Latanza Komba. Président Laksa biso ki solo mboka on ezali mboka na yo za ko diriger. Ozali premier citoyen du Congo oya azali ko simba mapinga gouvernement makambo nyonso numéro 1 ya mboka. Mboka ezali agressé na ba Rwandais tuti pe na ba Ougandais tuti. Alors président Lata Nzakomba Lata ba signé l'aksaka ki solo notre pays, votre pays est agressé. Surtout là dans costume, ozo yaka na ba propriété wana nous surtout ba bazo tala bazo mona ke ya solo président wa zana na souci mboka. Zana souci mboka. La qui s'appelle ba soldat to ba jeune oyo bazali ko kota na armée que yo moko pe ozali exemplaire au latin Nzakomba. Et là, comme ça, vous allez senga yango wana ba koko pe ba kosepela. Ba koko pe ba koloba ya solo tala makambo changer. Ba pasteur, ba grand pasteur de surtout ya Congo bola ta Nzakomba. Le pays est en guerre. Bola ta rouge, makelezo sopana chaque jour. Biso bana ba koko to lati yango. Bana fumuki mbango. To si to lati da teni na biso. Pona kolasa ke mukuya oyo biso penza ya solo to lati yango. Makili ya bakoko na biso tozo lata yango esala musala na mapinga na biso tozo soutenir mapinga ya Congo. Ba mirage wana ye esala musala ya kitoko.
Foko bunda pour la Congo. Congolais nous surtout le pour la mboka la biso. Totika nani ongai combattant, ongai boy, kasili kamba mabele. Ba politicien bozo ya awa ba combattant musala bozo sala bozongi sango bongo kitoko. Ndeka tomoni a Denis les capé na ba politicien. Ba ya suna ba distraction na ba monte ya ba réunion. Ongai bobo telemela ye. Résistance toujours. Ndenge toto mona ba Camerounais ne ba saboté 40 ans à Paul Biya. C'est ça. Paul Biya ya kasa la baba fêté 40 ans na état ne ba panzi bango makile sopani pona kola saka solo ba président africain nenga na lobaka tango oyo komi génération lelo boko kosaka biso susute na bana na biso. OK. Oui, c'est bon. Oh, Yen, Asoya. Calibo, le vieux qui t'a grand-mère. Le vieux qui t'a grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas taper sur la femme. Vous ne pouvez pas. Vous ne faites pas. Ils sont là-bas. Sortez. Vous faites quoi? 40 ans de quoi? Vous faites quoi ici? Sortez. William! Sortez! Voilà! Sortez! Le RDPC ne fait rien en diaspora! Vous pouvez faire votre fête! Venez! Zéro fête du RDPC en diaspora! 40 ans de quoi? Villageois du quoi? Donne-moi les œufs! Donne-nous les œufs! Les œufs! Zéro fête! 40 ans de meurtre! 40 ans de massacre! Vous ne fêtez rien! Les œufs, les gars, les œufs! La farine, les œufs! Hein? Ok, c'est un paquet seulement. Ok, c'est bon. Le sang là fait le travail dedans. On a versé 4 litres de sang dedans. Le sang a fait le boulot. Allons. Zéro fête. 40 ans de billard. 40 ans de meurtre. 40 ans de meurtre. 40 ans de meurtre. Bia fait 40 ans. Tente de lancer ta maman. Tu blesses quelqu'un dans pas loin. Tente. Yeah.
Massacrez-le! Massacrez! Pas d'anniversaire de Paul Biya. 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 Pas d'anniversaire. Allons les gars. Allons. Mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. Bolia bambon na bi. Bolia. Mais tango ifweni. Merci mingi ya solo bandeko na ngai oyo ezali kaka bino ndeko shora de Tsulanga Kongo Alenga. Merci na bandeko nyonso bo partager bo s'abonner toujours na Kongo Alenga TV. On est là pour na bino tokolemba koloba te. Vraiment solo merci mingi. Président Fachi Beto biso be toujours souhaiter toujours vraiment continuité kitoko na mandat na yo pe na mandat oyo tokozela 2023 pour l'élection. Souci à peuple congolais zali nzala passe ici la bitumba surtout et si la na est okuna bazali bandeko na biso komona bango nde baza kokufa ntango nyonso vraiment za osala passe bandeko nyonso tu ya solo oyo bakosala likolo sambo na nzela ya bajuif mpona mboka ya Kongo bosala yango me biso bana bakoko tozali toujours na nzela bakoko na biso elobi papa Diangenda bo continuer kosambela toujours na nzela fumuki mbangu pouvoir ya mboka Congo bawelelaka kaka me mokolo ezali bakobwaka yango na se bino libota oyo basekaka bokoya kolokota na bino yango biso tozela kaka ata biso te génération oyo baza kokumisa bakoko na bango bango nde bato bakolokota pouvoir oyo tobengi ya RDC nakopa nzosango tina ti nzambe na bomoi nakopa nzosango polongolinga soni nakopa nzosango popesinga bana nakopa nzosango popesinga libale na registre napela bolamu na yo naza présent na bato balamuki na tongonga naza présent bato balati bamontre nga naza présent bato balati bachaussete nga naza présent papa nzosango na ntina nakosa te tunanga nini tunanga tunanga nini tunanga naolobalobalobaloba we na tine naolobaloba we na raison nazobeta basoyo na raison Kimi Nzambe za la kati na bino, merci mingi na bandeko nyonso surtout. Soutien toujours la RDC et FARDC mboka na biso. Tozali wana pona bango, toza na posa ke mboka na biso kimezonga ke toyokaka toujours ba théorie. Tala ne bamba boto la biso mabele nyonso ya Goma na Goma nyonso ekende bandeko ezali soni. Soni pe passe. Merci mingi na matondo na bato nyonso surtout oyo ba ko partager pe vidéo oyo. Kimi Nzambe za la kati na biso matondo mingi ingeta matondo. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Tsulanga Lenga Sali 1+1. On veut la paix. On veut la paix. Ça, Babylone. Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique. Guck wie in Afrika. Le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone. Alles wegen Babylon. À cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der
zerstört. Angola c'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. On country, on country, on country. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. On country, on country, on country. Das ist da draußen noch zu viel verkehrt. Les Africains, il faut réveiller en Afrique.